Hello la famille, hello les botarangai. Et c'est un mingi qui a présenté biso lupango oyo, ils a très bien bon la fondation, ils a terrain vide na hangar, mais avant tout tokena na balabala to expliquer et bon tozonga. Awa toza na rond-point, o to benga rond-point Brikin. Pour na bato obayebi, so uti magasin kitambo, rond-point Brikin yango yo so uti station centre supérieur, so uti pompage o ils a centre. Donc bozomona ba station ezali ba Robank ezali ba First Bank donc ba banque nyonso ezali et ba supermarché ezali ba hôpital minene ezali donc atwana rond-point Brikin o tozobenga mikolo centre commercial ya Brikin donc place le pan na biso ezali donc tozana commune ya Ngaliema na rond-point Brikin Mimosa tokotana na baveni. Donc, awa tozana baveni, nde tolobara toujours, avant tout l'accès lupango, avant tout décortiquer lupango, to bandana na quartier pour batba comprendre. Et si kazo somba lupango, quartier zandengeni, baveni zandengeni, environnement et zandengeni, parce que environnement est joué un rôle très important. Air ozo mutazo luka asomba lupango. Donc voilà un peu, bon mona ba immeuble des ali. Et puis, on a signalé que pour notre bayebi quartier Mimosa Brikin, ils ont à 5 minutes ou 10 minutes, il y a un magasin. Donc, appartement sur Rotongi, ils ont cher. Donc, vie, ils ont kitoko. Et awa toza toujours na continuité, il y a ba avenue. Tozo me campé ko laksa moi qui est kaka malgré minutes. Topé ça quand même moi idée, il y a quartier Nengezali. Donc, kolongwa na rond-point Brikin kokota ti place lupango na biso ezali ndenge quartier quand même ezaleli. Donc awa tokomi siko déjà na lupango tozali biso lupango na biso bomona lupango ndenge ezali. Donc lupango eza na dimension ya bien et na bandeli avant na banda décortiquer lupango na robandela. Donc awa naza na commune ya Ngaliema na quartier Mimosa Brikin Kinsuka Pêcheur. Donc quartier Moro ya bien pour na bato obayebi et le parc on a vu sur tozo teka eza 17 mètres sur 14 et demi eza moi trapèze mukie. Donc on a lobby ndenga liboso place to moni terrasse aza 17 mètres et kokota na kati na gauche au place to laxa kota nzete kokende ti na sima to kopusa na to kolakisa pousa muke bande ko ba mona bien. Donc to kopusa na bozomona o eza ba voisin. Donc awa na et pas ba voisin ba appartement eza cher benga biso to kopesa o ba prix. Donc awa limite eza na sima awa nde ezopesa biso 14 mètres et demi 14 mètres 70 et kolonga place totelemi atina balabala esiki ezali 14 mètres et demi et na ndenga balabala komatati likolo place to bomona fondation mo eza wana eza 17 mètres. Donc nous parlons oyo ezotekama na des possibilités ezotekama na possibilité liboso eza pona mutu oyo alingi kozwa lupango mobimba. Donc pona mutu oyo alingi kozwa lupango mobimba et tolobaki que tolaxa ndenga likolo voilà dans limite place fondation ezali a kubana na C place to outil les opesa 17 mètres et à partir de likolo awa eza 11 mètres. Donc pona bat o mutu oyo alinga zwa lupango mobimba le pan baché $55,000 à discuter 17 mètres sur 14 et demi côté msoazamo 11 $55,000 à discuter et pona mubat o bazala mbongo mukie balingi morcellement possibilité morcellement ezali bazokata 8 mètres na bandeli bazokata 8 mètres sur 14 mètres et demi bachango on a pris à $25,000 à discuter na bandeli 8 mètres sur 14 mètres et demi $25,000 à discuter légèrement et parti au ekotikala et copé ça 10 mètres sur 10 mètres et demi donc et to pesa sur là 110 mètres carrés donc 10 mètres sur 10 mètres et 10 mètres sur 11 mètres wana baché $30,000 à discuter na bandeli morcellement et salema 10 mètres sur 10 mètres pardon 10 mètres sur 11 mètres 110 mètres carrés oyo batien a pris à $30,000 à discuter et au gros qu'on 8 mètres sur 14 mètres et demi wana batien on a pris à $25,000 à discuter. Donc voilà un peu prix il y a le pas on a biso ndenge ezali donc $25,000 à discuter pour un morcellement il y a 8 mètres sur 20
et sur 14 mètres et demi, 25 000 $ à discuter. Nabandeli, 25 000 $ à discuter pour 8 mètres sur 14 mètres et demi. Et puis 10 mètres sur 11 mètres, wana toche na prix à 30 000 $ à discuter. Nabandeli, le pangu est dans la commune Yangalema, na quartier Mimosa, Brikin, Kinsuka Pêcheur. Donc pour Nabanyos Baebi, qui est un magasin sur Longwe, aujourd'hui, rond-point Brikin, et ça, Mousikate. Bonne chance, la Batnios va vous intéresser. Pour plus d'informations, Benga Bisoto expliqué, Peto Solo.